Merci vraiment parce que Narokaki ko imaginer que na vandi bouger de problème, une Mida qui me soutient, un Moura qui me soutient, une Gloire Langue qui me soutient. On a vu Force toujours Bolam. En tout cas, je suis désolée pour tout. Vraiment merci et ça me va vraiment droit au cœur. Et là, mon Ngana Loba, quelqu'un qui échappé à terre, à chaque fois Ngana Loba, on se bazo signaler à YouTube, on a longo YouTube, na Facebook parce que bazo signaler bozo like muke. Et là, mon Ngana Sabino Lobanga Event na ebinda kwanganga. Lobanga Event na ebi kobe tata zeke. Lobanga Event na nyata makolo langa na pas ba mando na to quelque chose comme ça ou marabout quoi. Ce qui mbongo na bino ozwi yango bopesi ngai mutu oyo minable que je suis devant ngata papa Roger Baka la minable de tous minable que je suis nzambe na pambola bino so ya solo nzamba sali la kabana na so ya nzolo nzamba ya solo nzamba yoka basali na ye nzambo nga sambelaka asabino ngolu mutu nyonso apesinga elo mona oloba na pamboli bango na matériel te nzambe so alobi apambola bino na matériel esepelisa nzambe bongo me na pamboli bino na longue vie na bana na bino longue vie na bino longue vie na bato baza cher mpo na bino en tout cas longue vie nzamba pesa bino longue vie nzamba pambola bino ndaku na bino ekauka te ndaku na bino ezanga ya kolia te ndaku na bino ezanga ya komela te ndaku na bino ezanga te nzamba alola pambola bino. Oui, je peux avoir de problèmes, ça arrive à tout le monde. Oh nani mbetu nini wana otie bilamba na Sofia, tout ça là c'est pas un problème. Le problème c'est pas au Sofia, le problème c'est pas le lit, le problème c'est que vous m'en voulez juste. Problème ezate moni toko na bomona ki wana nde yanga nde yanga au moins na senga kite nde bato ba okabilanga bo na sengi pe mutu te me bato ba okabilanga nzamba osimba mitema. Donc o yangai nde yangai na ko yiba te po na sepelisa bino na o bwana besoin ya komona na vie na ngai o sepelisi nzambe na zala nde na ozala o sepelisi pe nzambe te na zala te na ozala te ya te po bino bofinga nga nyama metisa tula metisa mbandaka metisa boye metisa zanga problème te ça te so bino bofinga nga bongo nde boko exciter nzamba sala tonga soki na leli nde na exciter nzamba sala nzamba sala na ndenga lingeli lelo boko finga nga melobi na nga boyebi te lelo boko finga nga melobi na nga na boyebi te nga problème na nga na bino eza yango matériel te problème na nga na bino eza manque à respect problème na nga na bino eza ke bozala mito ton bofinga nga na oya na répondre bino to bino bofinga nga na ye na répondre bino réponse na nga nde koma passer mais o bino bofinga nga bato bamona yango te juste parce que je suis une étoile. L'étoile eza te moto oyo akendaka na vie na ye azokende de succès en succès non, c'est pas une étoile parce que ce diable obundiso te seki botambola ne nzela moko parce que na nzela na yo il faut kutana na diable, il faut kutana ba problème, il faut kutana ba difficulté. Soko kutana ba difficulté te na vie na yo seki otambola na diable nzela moko. Alors nazo répondre bato oyo balobala que non oza fille ya libabe oza zozo oza kate oza métis moko tula oza métis oza nebisa bino eza étoile nanga eza tellement makasi yango na bitumba nanga mpe eza makasi batindaka kaka soldat ya makasi na bitumba ya makasi na bitumba makasi baotinda soldat mpo apamba te na bitumba este baotinda soldat mpo apamba te na bitumba este baotinda soldat bombe te na bitumba este baotinda soldat oyo abundaka makasi oyo maître naza sur na ye. Alors pour votre information ce vie na réseau kende de succès en succès, de succès en succès. Il n'y a pas que le diable n'a rien à faire avec toi, il a déjà tout conclu. Parce que si le diable a quelque chose à faire avec toi, si tu as quelque chose, il y a quoi animer, il y a quoi simba monde, je crois une chose que tu dois voir le combat. Parce que si tu n'as pas le combat dans ta vie, si tu n'as pas de combat dans ta vie, tu vois seulement le succès en succès, c'est que dis-toi que tu es en train de marcher avec le diable. Quelqu'un qui marche avec Dieu, la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc, Dieu, quand il délivre pas quelque chose qui est déjà un succès. Dieu, quand il vient délivrer, il délivre quelque chose qui était minable, il délivre des choses qui étaient sales, il délivre de récipients très sales. Pour une poste sokolango.
boyeb sanga iteke o yo sokola vase à propreté o sokola vase comme salité ya ngwana nzambo alola oyo ata pona ngate ata pona papa nangwa saela nzambe pendant 50 ans de ministère, l'apôtre des églises pendant 50 ans de ministère. Que le Dieu de mon père puisse vous bénir. Zambata Bilo na regard moko favorable. Que Dieu vous regarde na regard moko favorable. Bolimbisa nyoso bokan ça peut-être za yangote. Et l'homme sous beaucoup mona keza bon mais peut-être c'est pas ça. Certes na betele Dani li solo. Certes na sola ki on kana Dani, mais c'est pas dit que Dani muta publier ngai. Botu ko memisa Dani kulusu aza mututo sola ka bien, aza une grande sœur que j'ai beaucoup d'estime pour elle. En tout cas bolongola Dani na makambo, c'est pas grave. C'est déjà fait. Ce va publier ngai smooth ou a publier ngai mo sikaza ayebi pourquoi saliango. Donc tant peu ba lo baka Yvette ba fingara tout ça là ye mo yebi pourquoi saliango, yebi pourquoi se faire plaisir na kozwa ko publier ngai que non na pas problème à déménagement. Mais tu vois ce que Dieu fait. Yo publier ngai na idée que ba minimiser ngai ba humilier ngai o publier ngai na idée ko humilier ngai. Mais quand des mots qu'il est là-bas, on lui a souhaité du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. L'humilité précède la gloire. Yo ko luka emilienga mais lelo batu misuso ba benginga peut-être nakala na ebaka bango te mais lelo na ebi bango. Na vie botia karate ke kaka mutu benda ko sunga mutu gwe. Pona bato ba olo ba o ya maika tiki yo lelo ba boki si yo boyena boya maika tiki yo non. C'est ma vie. Muta sunga mutu sora lingi. Maika lamba il n'est pas obligé ya resunga ngai. Soit il a un problème. A Rosunganga, il sera ligné, mais Kamba aussi, il a ses problèmes. En tout cas, bo sang sama mnangana yete. Bo tikangai, makamnangai, na jirango ngamoko. Je crois que pour na maman Mike, il a sukiwana na olubango souté. Mais pour na yib sabine loko moko, que bo na mokilio yo, nzamba sala makamne na ndenge na ye. N'est-ce pas getiata? Na kina mabe. Bon ote. Tena na katite. Faut pas baki na za non. Fi nga bonte. Mbote bandeko balandi. Mbote babone à Miss Elongation. Mbote de partout où vous êtes na ba open ba s'abonner te bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso. Kaka ndenge to baka soutien na bino ezande ko s'abonner. Oh bandeko. Muto liboso a déménager na Kisasa eza Yvette. Hein? Oh, Congolais, zaka mayele. Eh. Donc, tout ce qui a déménagé, peut zaka problème, et pas Congolais. Oh. Congolais, vous allez avoir qui zengi boue pour aniniko. Déménagement, peut zaka pe problème, ni. Mutazo déménager, n'a pas ça qui qui par exemple, ndako ko mukie, to ndako ko ndako ko munene, to makoku abande ko futa, azo ko kasu ko futa. Ako déménager te. Neti ngandeti na zabu eso na lobi ke non nazwa ndako ya 3 chambres salon na déménager mabe fouye ya na réseaux sociaux pour na déménager. C'est normal mutu soka somba na lopango te. C'est normal na déménager non. Soit banova na ngingi simbite akomi na limité so simbita kila monga fulo so simbite akina na kingasa so simbite azongi selembao. Bon te de pas bino ba ma YouTube so muta déménager comme problème. Eh, boutika mamba soni ko. Tika mamba soni ko e mombo sa mamba soni pardon. Oh. Eh kon. Bo sambila. Bible lobby, soza un jeune ko la sabatute ko un jeune. Soro sambila makasi ko la sabatute ko sambila makasi. Mais le to roman mona moto sambila makasi tia on nini. Atia on réseaux sociaux la sabatuke nde ya sambila makasi ndenge ya za danger ndenge ye. Mais peut-être en réalité nzamba ebina yete parce que la Bible dit na mikolo suka ebele ba oluba na kombo na ngai ebele ba oluba ba koya ba oluba na kombo na ngai mais nzambe ndalola moto ayebaka nani azo sambela solo nani yango azo oluba ya solo nani yango malgré bobola na yaza pembe na nzambe tout se comparaté na mona elo mona TikTok et c'est sanga to ba loba que non moi je suis à bota moi je suis à bota te to muto azana ba charge na muto azana ba charge tout ça encore ko bota te tout ça on peut pas ba doit bota te en tout cas parce que c'est pas ça que je parlais
J'ai parlé de priorité en fait. Ma priorité est différent. Yo peut-être ma priorité là yo. Et ça on remis sombre la bilamba pour se faire plaisir, qu'on a ma papa sika tout ça là. En tout cas wa Congolais bozala maïle pardon nga mona ngelomo obo memeseli Yvette Kolote. Ce que pour nous ba Congolais ko déménager pesa problème en tout cas te bo lekisi. Si on t'a déménagé comme problème. Merci beaucoup na bayenyo surtout bosungi Yvette po bino pe ba YouTube bozala bongo soko sungi mutu mukolo sala mutu likamu soka sali mo reproche alo yeli lisu na caméra ngai tango zaka na problème andaka futela na chinela ka yombongo na ngai wana bozwi na ba capture ne bochinela ke mbongo bobombi ba capture bochinela ke mbongo bobombi ba papier ba western bobombi ba audio YouTuber bobombi ba audio bomba papier ba western bombi ba biloko nyoso to bochine nini Orange Money bombi ba preuve mukoka Yvette ochila munoko bobimiseli mukolo ba finga ka yo ochila blama na Sofia ngana chinela ka yo mbongo Yvette bunda yaya makambo ya repesa ba YouTube ba pesa yo oyo ezala très glissant ezaka glissant makasi po YouTube confiance na mutute na YouTube oyo mona yeke ngato babenga na ndaku tana zana prema ndako kingandi achela nga 1000 euros mama 1000 euros wana abombelo capture mukolo meka aobimisela okutu tongo basala nga betongo basala ko betala nga chinela ko mbongo lo banani ya mama mubunde na mutoki na yo mama buna na mutoki na ozwa nota ndaku mokata ya ata studio essentiel wana siko ochaka mtu olalaka conseil na nga yango wana mama mais quand même ba obo sali bonne volonté merci na bino mais ça la derrière te ke le quoi na sungi na bombi capture mukola ko meka na ngai opération bimisa mbonga garantie wana nde bosungi mabe na chiki bino bo s'abonner massivement bisous bye.